Tusamba. Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngitata nzambi wasi, yo ntwadi wangitata mwanda wa vilela, bika wakwa masikilanga munahito tukwa ya kwa yilimvu, se ye mwani tata mwanda wa vilela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pitata Mulimo Santo. Na kati na lingomba ya tata Mulimo Santo, ya tata Simon Kimbangu. Lelo ye mona niete na bamvoala misatu. Na date oyo ya le 15 novembre. Kami bunyos e pesemili na biso bana banganga nzambe. La kisiete ezanantina mokili mobimba ba yebiete na Yerusalemi na nkamba milulu ya le 15 novembre bazana fête munene koloba ete ezali na ntina po bango nyonso misato ya bule papa kisolokele, papa de alungana, papa de angenda kontima. Na mikolo nyonso wana oyo ezali ete kokanisa maemale kaka na lingomba ya tata Mulimo Santo na date bazali kopesa biso ntina nini. Pe ntina nini oyo ezali ete bapesi yango na bana oyo babengami bana ya banganga ya banzambe oyo baboti na bango bazali basali na nzambe e biso bana tokoki kosala nini ndenge nini tokoki kosala epo ete tobungisa banzela ya batata na biso te pe biso moko pe tokoka kobunga te. Oyo likambo oyo solo ba evenement ezali kasi bamaya likambo oyo date ya le 15 novembre solo batata batei biso bazo koteya biso na kati na lingomba na biso pe oyo tobotami na makila na bango batata bazali koteya biso makambo mosusu oyo ezali te ekoki kozala te ke na bato nyonso ya lingomba kasi na biso bana batata bazalaki koteya biso. Mama na likambo zuwa ya mokili tokanisa nanu zuwa ngo ekutaki epai ya nani pwana nini likabo yango ifo ezala kaka na papa Simon Kimbangu oyo kopesa kinya na mokili mobimba ezala pe kaka na molonga na ye mama Mwilu pe na bamvoala misato oto yebiete bamvoala misato bokangami ya papa Simon Kimbangu na le 3 octobre kuna na Mbanzango na 2021 bengisa kibana atikalaki kopesa bango ba ligne de conduite malako bakusala bino boye bokutambola boye bokutikala la boye kasi mibeko oyo ngai na kopesa bino yango bokutambola na yango bakopanza bino bakopesa bino ete bakoyebisa bino ekete bolanda bizaleli oya mokili nyonso wana pwana kobungisa eloko ya motuya oyo bapesaki na papa Simon Kimbangu
yango eloko nini wana oyo tolandaki na mardi oyo euti koleka na message papa Diangedeke libula wana bapesa yango awa na Yelusalemi mpe ekokeke konde esika mosusu te ekofanda kaka awa na Yelusalemi. Pouvoir spirituel ndenge tozokoloba boye mingi bato na mayele ezala bamindele bato mwindo tolobaka yango ete na 1980 na botongi temple oyo mangomba ya mokili mobimba basanganaka kuna na États-Unis koloba ete turbulence oyo ekoti na mokili mpona nini totikali lisusu na bonzambe te totikali lisusu na mibeko ya tata nzambe te tokoti na ambiance ya mokili kosala makambo oyo esengeli te kobongisa banzoto na ndenge tolingi surtout na molato makambo ebele ezala molato etamboli na biso nyonso wana emonanaki totikali lisusu na bonzambe te na 1980 nde baponaka motu moko un belge monsieur Blanchard aya awa na Yelusalemi po ete asenga epai ya bamvoala misato bapesa bango ata ya moke pouvoir spirituel bahistoire wana nyonso toyebi yango tobombaka yango po banini bayebaki eke pouvoir spirituel na mokili mobimba eza susu esika mosusu te kaka na kati na Yelusalemi. Banda tango wana na 1921 balukaki ete bamvoala misato ndenge bapanzaki bango bisika surtout na boma esika papa kulutu akendaki na mama Kinzembo nzoka nde mpe eyelaki mayele ya tata nzambe mpo milimo nyonso wana babandaki kosomba kotinda na ba-États-Unis wapi bazwa kolekisila yango na nzela ya boma yango papa Kisolokele na mama Kinzembo bakendaki po ete bakanga banzela wana te kino bayaki koforce papa Diangenda na 1947 ndenge akangaka banzela nyonso wana bayaki koyokola ezuwa mbala moko fo badeplace ye atikala lisusu na zone wana te ya boma mwanda akende kuna na Kasai. Ezali plan ya tata nzambe, plan ya tata nzambe yango yekomonaka na 1952 kolonga kuna na kananga papa Mfuma Longo ayi kufana na Kinshasa nde likambo wana esalamaki ya makila nini kozela koluka nzela nyonso ndenge nini eloko wana ya papa Simon Kimbangu ya pouvoir spirituel oyo azwaki epa ya nkolo Yesu pe tata nzambe ndenge nini il faut elongwa na maboko na bango ekende na esika mosusu nzoka nde na kati na Bible lobama ete ndenge apesaki libela seseko ekolonga lisusu te yango lelo oyo bato nyonso wana baza koprofite na génération na biso na ba jeunesse na biso eke biso pe tolanda makambo oyo ezali ya mokili batentation nyonso wana po ete toperdre sikoyo eloko wana na kalani na biso eke toya kokwisa baboti kasi baboti batikaka kosimba ngo makasi bapesi na biso bana yango ezalaka na tango ya bana Israel oyo basalelaki na tata nzambe mosakoli Eli kanga munene kasi pouvoir na ye nyonso wana ya kukosela na ndenge nini atikelaki bana parce que bana bakotaki nde na loyenge ya ndenge nini oyo biso zoza kokota lelo
elateli etamboleli toza komela biloko esengeli te me tobengami bana ya banganga nzambe esoki baboti na biso batei biso te mpasi wana ekoya na bango mpo balongi te mpe biso bana tokozala kaka na mpasi po bana banganga nzambe tolobaka yango mingi tata na biso bamoni mpasi mingi bazwi nini na lingomba bakoti na lingomba bapauvre bakufi mpe bapauvre batikili biso nini biso bana banganga nzambe bakotikela biso nini batata na biso bazotika te kobondela mpo na biso ntango baza kobondela mpo na biso biso soki bizaleli na biso eza malamu nde mapamboli wana soki moto azwi mapamboli na oyo bapesi richesse akopesa boye salela boye na oyo bapesi mapamboli nani aleki oyo bapesi mapamboli yango esalamaka na ntango wana na 1952 ntango papa Simon Kimbangu akendaki kobima kuna na Lowa na oyo bakangami bazalaki kuna bamisusu balobiki tomoni mpasi ya mpamba yo kufi na yo sikoyo nini tozwi awa bamisusu pambola kaka bana mpe balobiki tosenge kaka mapamboli yango na ntina na date ya lelo ya le 15 novembre bayemali kaka 1952 malamu si biso makambo ebele ndenge nauti kolobela nini makila wana ya papa Mfumu Alongo pamba te na ntango wana papa akisolokela aza na tiela makambo nyonso ya mabe ebandaki kosalama na boma po ete esala eke bato nyonso oyo bazalaki akokangama kuna na papa kisolokele po ete balanda na makambo ya mabe wana ni papa kisolokele alandaki nzela ya mabe wana te yango na suka ntango basengaka ye eke olingi nini na mosala oyo osaleli biso na leta topesa yo oyo ezali ete ekotikala souvenir inoubliable na vie na yo be na famille na yo bopesanga kaka nzela nakende kotala mama na ngai kuna na nkamba mpe nase ressource nazwa susu mapamboli nazwa susu nguya ya kofanda awa c'était en 1933 eloko mosusu te kaka bomengo yango etokopesa tala ezaleli bapapa batentation wana yango tokoyoka extrait moke ya papa Diangenda oyo totiaka na ntina oyo ya nguya ya tata nzambe ya Yelusalemi yango lelo oyo ngai na yo tokomi kobundisama makasi po ete tosala mosoto na kati na lingomba tosala mosoto na kati na Yelusalemi po ete nguya wana ekima biso ezala ndenge ezalaki na nganga Eli kasi bapapa balobi ete yo moto osali mabe yo moto kobima me eloko oyo bango batie na kati na lingomba oyo eza na kati na Yelusalemi ekolongwa te mpo nzambe si apesa presse ntango oyo bazali kokanga biso moto alungwi par exemple ale na kinkoni ou bien na matimpi ou bien na lamba isika nyonso tu akumi kaka kuna na lukengo bwaki kaka miso na yawa ale asia biki moto alungu kuna na lamba kuna mwaye kuma na nkamba izalite atale kuna na kimbonza ka iya zali atalewa abiki kasisi kasika toza kuluba kumela mai kuvanda na mabele ndenge bovandile parce que bika zalite est-ce que au pouvoir ici là
ngai na mimi na ngai ngambo dingumba kofi ngai na mimi na baby si na ngai donc dingumba pouvoir de sili te dingumba pouvoir de sila kate mabele we pouvoir de sila kate ya seko éternellement biso soko te ibi ngote wana etali biso kasi ye nzambe asi apesi dibela audition na kati na temple eza pasi me na libanda bazoyoka biso malamu eloko ya libela oyo batie awa na Yerusalemi yango nde oyo bazali koluka nzela ete ebima na Yerusalemi mpo balobi ete soki ebimi na Yerusalemi na bango baza na mposa wana ebima na Yerusalemi na biso soki mpe topesi nzela na bakomporte na biso bizaleli ya mabe na biso topedre kasi Yerusalemi oyo bakolanda mibeko bakopedre te yo nde osali mbeba yo nde kopedre yango bapapa babandaki kotya ntango nyonso nzembo na faki ete Yerusalemi nzambe esi apesa libela ye mutu abongisa yango entre temps faki okopesa biso nzembo Yerusalemi mbanza ya mpa tokubenga papa Umba papa Ilebe ndenge tokozalelaka na bapapa Kabemba na bapapa Ndungi po Matawa pote ya biso bana ya banganga nzambe to miteya pe biso banganga nzambe Yerusalemi eba papa pasteur Bomata. Merci Faki. Papa Saidi, soka zali apusa na pe. Aye mbango na munoko. Balobango elobi nene. Wete toko kakote yama. Soka zali Papa Saidi. 15 novembre. Ezali kolakisa biso makambo ebele. Toko yoka. Denga papa pasteur wa Bongisami. Pwana kolakisa 15 novembre. Makambo nini eza na date wana ya 15 novembre. Awa na bana na biso banganga nzambe tukotanga ete ezali pe mokolo oyo papa Mfuma Mbanza abimaka na Yerusalemi na 1996 ndenge akenda kofanda 11 mois kuna na Kinshasa. Kasi date oyo
e monaki ete liboso bamfumo banza nzoto solo ezalaki na mpasi na biso bana ndenge tozalaki papa Simoki Mbangu Kiangani papa Solo na ngai emonanaki papa nzoto eza mwa mpasi to déplacé kasi alobi ete bozela nano bino bozomonaki te nzoyoka mpasi nzoto ndenge eza na mpasi kasi likambo ezali elelo oyo na 1996 wana na le 15 novembre ayebisi biso te esengeli tobima sikoyo na ndimi eke tobima mpona nini mpasi oyo ngo nazali komona na nzoto ezali na makambo mibale Mungunia alingi abebisa mboka Kinshasa kasi malamu kende kofandela kuna ya mibale Mungunia akoti na kati na Lingomba Mungunia akoti na kati na Lingomba pe likambo oyo bango bazali kobongisa ete ngai nakufa bango bazwa ebonga kasi kana yebisi bango eke ebonga oyo binote boto bochengai eye moko tata chengai ayebi na ntina nini po bino bozolo bakenga na tanga te na kokani na ebonga oyo te kasi alobi na biso clair alobi na biso clair papa Simoki Mbangu Kiangani ngai moko na papa Solo si atika biso alobi ete na kati na Lingomba bambuta bafandi balobi ete nga na sina lembi epe na tanga te nazotambusa Lingomba malamu te esengeli ngai nakufa bango bazwa ebonga bapona na bango oyo kotambusa Lingomba bino bana kutu babosani bayebi bino te mwana te mutako yingela esika wana kasi bango me ba reunion wana bazobongisila yango kuna na Kinshasa yango malamu nakende kofandela bango kuna le 15 novembre nde tobimaka tokendaka kokenda tokendaka na Kinshasa yango pe tango emonani ke bambuta mosusu batikalaka kotikala batikalaka wana ipesaki bango kanda mpona nini biso totikali epesi bango kanda baluki baprotokole oyo basalaki ete bango batikala wana te komi le 16 novembre 1996 tango baluki baprotokole wana bakangi baprotokole wana batie bango na kasho na premier poste oyo papa Simoki Mbangu Kiangani atikalaki tango ayoki eke baprotokole mosusu batie bango na kasho asengi yango po kolimbisa nga mouvement ya surveillance lelo bozwi bokonzi bapesi bino bokonzi botambusa malamu mouvement ya surveillance bolanda kaka mnoko oyo papa Simoki Mbangu Kiangani akoloba basurveillant bakotsaka papa Simoki Mbangu Kiangani na tango akei albo bimisilanga bato wana na premier poste obiso tokobimisa te
papa Simon Kimbangu akei jangani pardon bofungula kasho basirwa biko kufungula kasho yo moko fongola yo moko bimisa papa Simon Kimbangu jangani afongola kasho abimisi protocole oyo bachaka na kasho papa Simon Kimbangu jangani alubieti ngana kuyingela kuna basirwa nyuso bapantanaka bokulimisa nga bapie gauche parce que baerera ndengwana po izonga lisusu te fotolobaka makambo ngonyeni desalalaki le 16 novembre 1996 Yerusalemi etikali na maboko papa Simon Kimbangu Kiangali le 15 novembre wana papa Fumambanza bimi pona traitement ema kaka kuna oyo mazalaka na le 17 mars wana mais pardon oyo André Afdel na 97 sima yango wana nde sikoyo nde bambuta babimi na statut wana ete baposi question na papa Dialungana eke tango yo ozokokufa po tomoni ko ozokokufa cercueil esi esalamaki nani akoyingela na esika na yo papa Dialungana alobiki na yelaki makambo wana te nga na yelaki nde makambo mosusu pe papa Fumambanza papa Dialungana alobi ete le 12 octobre yofo nakende kosambela na nkamba na 97 wana pamba te makambo mosusu mungunya oza kobongisa mpona Afrique mpona les 3 Congo RDC Angola pe Brazzaville fo na silisila yango le 12 octobre oyo na nkamba pambuta bafandelaki papa Fumambanza balobiki soki osigné statut oyo te ya kolakisa oyo akoyingela yo okokende te le 9 octobre 1997 papa Fumambanza abengi biso bana abiete bozala mayele na esika wana na stati yo baza kosinisa bato mosusu na kan ya bambuta balobi ete papa soko sini ekaka likambo wana ndenge bambuta baza kobongisa elakisi ete lingomba otiki yango na mutu te otikili yango na bambuta sima papa Fumambanza alobi ete bino bato boyebili français boloba esika wana nini esengeli nga na kopesa kombo ya mwana te pe lingomba pe ekotikala epai bambuta te kobima papa Fumambanza le 15 novembre 1996 wana biso bana papa si apreparaki biso suka papa Fumambanza ayebisi biso bana bolinga te le 12 octobre 1997 nasambela na Kinshasa ifo nasambela na nkamba na ndenge biso bana tosalaka ete tosala manso bambuta babloke na bamituka nyonso ekufi babongisa te ya Nzambe bakokangilaka yango nzela te yango emonanaka ete mituka ebongi na ntango wana pe papa Mbelolo moto azalaka na Onatra alobi pape tobongisi drésine
okende pa adresse na train tina mbanza ngongo osutuka baba mfuma mbanza na le 10 octobre wana abimi na Kinshasa teko koma na Yerusalemi makambo nyonso pe ekomaki kinya tango wana le 13 octobre wana kinya ekoti omboka Brazzaville koloba ete bakongo misato yango nde ekopesa kinya na Afrique pe ekokende na mokili mobimba tozala makasi na mabondeli ngonga ezali kokende kasi mingi pe tokoyebaka te makambo tango tata Nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu mama Mwilu bango nyonso misato ya bule bazali kolakisa biso oyo tozalaki pene na bango mai oyo tozali komona soki ekokeli ntango tokolobela yango esika wana oyo papa Mfuma Mbanza abandaki kobunda etumba oyo ezali ete papa Simon Kimbangu Kiangani akoka koyingila na ebonga na ye totala bitumba oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza komembela biso ati l'an 2000 ndenge papa ngenda lobelaki yango kino lelo tozala bana bososoli papa Saidi banda na nzembo wana soki elobi nini na Lingala pe na Kikongo bongo tokopesa nzela na batata pasteur na tina na date na biso oyo ezali ete ya le 15 novembre na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo papa conseiller spécial ya tata Molimo Santo na pesi merci na ndenge opesi nga maloba Yerusalemi yimbanza Nzambi kibeni wakubikiliyo elingo lubabwe Yerusalemi ezali mboka ya bule Nzambe penza mutu abongisaki yango pona biso Yerusalemi ezali mboka ya bule Nzambe abongisaki yango pona biso solo ya liboso elobi nini Yerusalemi yimbanza bakwikilanga Nzambi besinga kota yo Yerusalemi ezali mboka ya bule kasi oyo bandimelaki yango kondima ndenge nini ndenge tozali awo oyo bandimi tata Molimo Santo bango kaka nde bakokota kuna oyo bandimi solo mususu elingo lobaboye mpunya mfumu busi ya tatula nkangwa tata Simo usinga yonzama kelelo ya nkolo tangu ekobeta kelelo soko ebeti libota ya papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial to telemi biso nyonso tangu kelelo ekobeta parce que yo ndimelaki ye olandaki ye soki kelelo ebeti libota ya tata Simon Kimbangu Kiangani etelemi solo monsieur le biboye ngeye nkundibu wale mbisonama muna lumukina nganani kubokela yo moninga awa yo okomamate na libota ya papa Simon Kimbangu Kiangani mokolo wana nani akubenga yo nani okobenga mate yo
awo ndima kina yote soki kelelo ebeti okobenga mate ezali nzembo ya série 56 Yerusalemi nde ezali mboka ya bule ebongisama pona bandimi ezali nosano mundimi te alemuki okota kuna te ndenge wala te ifo ndima ozala mundimi ndenge tozali ayo bandimi tolandi bolingo mibeko misala ndenge tata molimo santo envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo ndenge atindaka biso na azali na baconseiller envoyé spécial azali mpe na conseiller spécial bakonzi ya mboka kutu au président envoyé spécial baza na envoyé conseiller spécial président conseiller spécial bongo tata molimo santo akozala na conseiller spécial te ekobanda ndenge nini donc Yerusalemi oyo bandimi bakroya bango nde bakokota kuna soki oza na mondimi te okokota te papa conseiller spécial leta molimo santo na bandi na pesa explication na nzembo yo osengi ngai. Merci papa Saidi okoki kozonga nayo po tokosoka kowelela ngonga tokopesa nzela papa pasteur wete bakoyebisa biso mai oyo tozwi batata molimo santo na ntina na date oyo ya le 15 novembre kambo tokobakisa tooti koyemba tooti koyoka choral ya bana ya banganga nzambe nzembo wana boyembi ezali nzembo ya 1972 nzambe ya mpungu nkiampela mbi abenini oyo tosali oyo tozali kolimisama te awa na boki biso bana banganga nzambe ezalaki na 1972 ndenge tolobeli yango ntango retraite eza kobima kasi bapapa bango nyonso misato bafandi pakisolokele papa ya lungana mpe papa dangenda ntima balobi ete likambo ezali koya surtout mpo na bana retraite efungomaka mpo na bizaleli ya biso bana nyonso ya lingomba surtout bana banganga nzambe kasi bapapa balobi ete toza kobongisa likambo wana mpo na bana tolakisa bango nini bakoki kotambola mpe basenga bolimisi na biso baboti mabe nyonso basali bamipetola donc le 17 juillet wana na le 30 juin mbela eye 1972 papa mfuma mbanza ayebisi biso mpe tozalaki na nkamba ke bozokende na butu oyo na Kinshasa polobi na le 1er juillet bino nyonso bana bazala bana papa kisolokele bana na ngai papa dia lungana pe bana papa dia ngenda bozokende na ye moko papa mfuma long papa dia ngenda na boma pana date ya le 2 juillet bwete bokende kolela na likambo oyo ya bino bana tobosanaka te badate wana biso tozali tokuti nkamba tokenda Kinshasa torejoindre baninga bandeko na ye moko papa mfuma long mpo badangenda ntima na bamama bango nyonso misato toke na boma na le 2 juillet wana donc batata babandi nanu na bana na bango moko oyo ya bango avant tokoma le 17 juillet wana nyonso wana barappel ndenge boyembi nzembo wana yango ezongisi biso makanisi mai batata bayebisaka biso tina nini tokendaka na boma biso bana nzela toyekoli nzembo yango kuna na Kinshasa
Yemoko papa Mfumalongo papa Dengena Nzembo boko yemba ndengwana. Si je ne me trompe pas, nata en 1972, maman Paku bazala nukuna, papa Paku bazalaka, na comité nyonso mixte. Tangwana ba fleuve. Ba chebisa no babis. Ti tokenda kabomba. Kokende pe kozonga na kati ya mituka Nzembo kakawana. Zambia mpungu kiampela mita vani kondolondoloki. Zambia mpungu. Ayo ke la biso bana so kitosalaki mabe Nzambe ayokela biso alimbisa biso tolanda matambi ya batata e mabe nyonso tosali biso bana oyo ezali ete tozuzwa ba chance te ya kozwa ndenge toza kosengela yango tozwa misala tozwa boye yango bosalinga susu rappel na Nzembo wana pe ndenge na lobi histoire na 1972 dans le 2 juillet kuna na bomba tolongwe kuna na Kinshasa le 30 juin wana nzela kuti le 1er juillet wana nzela poto komaka tongo bomba na le 2 juillet wana mbala moko peto kotika na milulu accompagné na yemoko papa Mfumalongo papa Dengena continue chauffeur moko kaka tikala ona sa rappelaka wa memaka biso na biso Margaret wana papa Antoine Kundenga oyo azatuza na yelelo oyo toko banda na papa Wumba tozala mukuse o toko sala pentinsa ni kuna oyo objectif oyo tozali na yango ete Mongonia esengeli kaka te abotola oyo ezali ya motuya otata Nzambe apesa na maboko tata Simoki Mbangu na biso bana to bakoko wete bakoka ko récupérer yango balobaka ete na bana na bango misato papa Kisolokele papa Dialunga na papa Dengena tokoki te mais tokotenter chance na deuxième génération oyo bitumba oyo tozali komona oyo pouvoir ezali kotambwisa na papa Simoki Mbangu kiangani kasi toyebaka ete okende usika mususu te papa balobi yango ezali kaka awa suka likambo oya kobomba mibeko yende akotikala na yango soko bebisi na yo wana papa chapitre zotangisa papa batangisa ke biso bana na 5 mois papa ndenge bafandaki batangisa kango biso bana oya ko bebisa ye wana nde soko bimina yo so bebisi ko kamata so problème na muninga na yo te oya simbi na ye mibeko papa kabe d'accord motanga na kombo la tata na mwana pe tata Molimo Santu merci kolo na kopesa biso maloba na chapitre oyo epesabi biso kotanga 1 Samuel chapitre 2 verset 12 à 17 toko sauter na 22 te toko telema kuna 1 Samuel chapitre 2 verset 12 à 17 otangi boyo mobulu ya bana ya Eli bazalaki moburu babandaki kobanga Yawe te atako bazalaki banganga Nzambe bakomaki kosala ba Israelite mabe penza ndakisa soki moto aye kopesa mabonza ya Yawe na ntango ya kolamba yango mosali ya banganga Nzambe azalaki koya wana na nkanya ya mino misato na liboko azalaki kokotisa yango na kati ya nzungu bongo musuni nyonso oyo kanya azalaki kozwa azalaki komemela yango banganga Nzambe wana ezali ndenge bana ya Eli
bamesanaki kosala epai ya baisraelite nyonso oyo bazalaki koya kosambela na Silo. Tango mosusu kutu liboso ya kozikisa mafuta ya nyama, mosali ya banganga nzambe azalaki koya epai ya moto oyo azalaki kopesa libonza mpe azalaki koloba na ye boye: pesa musuni mpo na tumbela banganga nzambe, pamba te bakolinga te opesa bango musuni ya kolamba, kasi kaka ya mobesu. Soki moto yango azongisi zela nano bazikisa mafuta mpe na sima okozwa oyo yo olingi, mosali ya banganga nzambe azalaki koloba: te, pesa yango kaka sikoyo, soki te nakobotola yango na makasi. Boye bana ya Eli bazalaki kosala masumu ya minene na miso na Nzambe, pamba te babandaki kosakana na mabonza oyo bato bazalaki kopesa ye. Tokiti na verset 22. Eli akebisi bana na ye. Eli akomaki mobange penza tango ayokaki makambo bana na ye bazali kosala ba Israelite mpe ndenge bazali koyeba nzoto ya basi oyo basalaka na bapembeni ya ndaku ya kotoka ya kukutana. Alobi na bango: makambo nini nazali koyoka? Mpona nini bozali kosala bongo? Bato nyonso bazali koyebisa ngai mabe oyo bino bozali kosala. Bana na ngai, botika makambo ya ndenge wana. Makambo nazali koyoka epai ya baisraelite mpona bino ezali somo penza. Soki moto asali moto mosusu mabe, Nzambe akokata likambo na bango mibale. Kasi soki moto asali lisumu epai na Yawe, nani akokata likambo kati na ye na Yawe? Nzoka nde bayokelaki tata na bango te, pamba te Yawe akanaki ete bakufa. Bongo elenge Samuel azalaki kaka kolala, amonaki mwana malamu na miso ya Yawe mpe ya bato. Na kombo na tata la mwana pe liboso totikali na lwa papa. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo, na lutumu ya papa nde apesi biso mikanda oyo tuwuti kotanga. Makambo tuwuti kotanga ndenge bapapa balobaka ete soki olingi oloba likambo ya sika, loba nano likambo ya kala po ete bato bazwa mayele. Ndenge balobaka mukati ya mbila kwena tongo apesi mayele bawi bazali komata na pokwa. Makambo totangi awa ezali makambo ya bana ya nganga nzambi Eli. Tata nzambi tango ba Israeli babimaki na Egypte, siège na bango ezalaki na Silo. Kuna nde siège ezalaki lokula ndenge tozalewa na nkamba Yerusalemu ya sika. Avant Yerusalemu ya kale mona na siège na bango ezalaki kuna na Silo. Misala oyo bana Eli bazalaki kosala parce que musala tata eza musala ya mwana. Tango tata azali kokola aza kopesa bana na ye misala bazali kolanda. Me mabe monanaka kati na bana na Eli ndenge toyoki. Tango batu baza kuuta bisika na bisika pona kutumba bambeka. Mena bane Eli olie bazela nanu basisa kosirisa kutumba mbeka. Ndenge programme ya Nzambe ezali bakumisa nanu Nzambe le reste bango bazwa me bango ezalaki ndengo na te. Tango baza kutumba bambeka bakei na makasi na bakanza lokola bafurusheti ya minene balobete pesa mbisi nganga balingite mbisi ya uya kolamba balobiti te zelana to sisa rien na makasi la batubi bakanza wana okomona parfois bitini minene misato to mine ezali kuya nde baza komema bato oyo bayaki pona kubunza makambo la bango baza komona makambo ndenge wana eza kopesa bien te. Ya mibale bana basi oyo baza kosala misala tata Nzambe na kati ya veranda ya temple nde baza kokumisa bango basi na bango kosala bikobo. Donc sango wane tambolaki vraiment tambolaki mena elinganga Nzambe nkolo ya bana moya apamela bana na ezate.
Maintenant, ayi kopamela kopesa bana ne toli na retard. Alobi ndenge toyoki na verset 22 tina 26 bana nangai makambo bozali kosala eza kitoko te. Bozali kobetisa bato bana ya Nzambe mabaku. Soki moto aza kosala mabe na kati ya baninga Nzambe akobundela ye, mais soki ozali kosala mabe vis-à-vis epai ya Tata Nzambe nani akolimbisa yo? Donc toli elezalaki toli moko ya malamu me apesaki yango na retard deja Tata Nzambe asiliki. Tata Nzambe tango asiliki alobi boye na ndako ya Eli apesaki bitumbu mine na kati na ndako ya Eli. Etumbu ya liboso alobi ete na ndako ya Eli mununu akozala te, bato nyonso bakokufa yaka na bulenge. Ya mibale alobi tango Israele bakozwa mapambo li bomengo na ndako ya Eli bobeli ba pauvre kaka mutambongo akozala te. Même na kiti ya bonganga Nzambe fois la sima ya mutu pote asenga kama morso alipa ba pesa ye. Etumbu ya misato lobiete bana ya Eli ofini ne Pinehas bakokufa mokolo moko. Etumbu ya mine alobi boye mabe ya ndako ya Eli ata mabonza ndenge nini kolimbisa mate Nzambe asiliki. Mena likambo Nzambe lukaka nzela. Mena etumba ezalaki na kati ya Baisraelite na Bafilistia. Alo mena bakoti na bitumba Baisraeli bazalaki 30,000 ya basoda. Mena bakoti na bitumba alo mabundi bitumba defete kaka bato bamo bazu ide bamoni tete po ete tozwa elonga malamu sanduku ya Yawe elungwa kuna na sile kota na kati ya bitumba. Et puis banganga Nzambe oyo batambusa parce Eli akomaki mobange meso ekufaki bana na ye lokola bango bazuli relève ya mosala tata na ye il faut ba ya po ete ba meka ko sécuriser sanduku ya Yawe esalama kependengo na tango sanduku ya Yawe kote na kati ya bitumba na kati ya camp ale bato ba crier ba Israël ba crier oh là là mabele ninganaka tango ba Filistia batuni nini oyo tite Nzambe ya Israelite kote na kati ya bitumba. C'est vrai baleli ba Filistia balobite tala soki to sale rere Nzambe wana hakana kataza Nzambe moko makasi vraiment to pika pende soki tete kozala baumbu ya ba Israelite al mena tango bango pe ba pesi makasi pona kobunda bitumba bazolongaka ba Israelite moya batele maezate 30,000 nde babumi bango bamususu bapanzani. Mena siko tango basali ngwanele bakangi ofini na Pinehas bana Eli babumi bango babotuli sanduku ya Yawe. Mena tango makambo ne salemi siko Eli na mbuka mobimba kuna na silu mbuka ya Tata Nzambe. Donc bazaka ka alerte pona kolanda makambo nini ezale koleka kuna na bitumba. Mena mutu moko na libota ya Benjamin al akeyi tango akumi kuna betili bango sango ete vraiment de fête ba Israeli ba kufi pe ba mususu ba panzani et puis ndenge tozali koloba boye ofini na Pinehas ba kufi. Bon ndango pe naza ko ya sikoyo Eli abimisaki kiti na ye pene ya nzila pene pe ya ndako ya Nzambe. Mena zali kolanda mouvement kuna nini wana metango ayoke makelele alo amenini wana ala mutu ya Benjamin oyo amemaki sango ya utaki na bitumba akomelie alobi nini ndenge toza kosala boy ba Israeli bapanzani babumi bango et puis mwana nayo bana na mibale ofini na Pinehas bazali susu de babumi bango en plus sanduku ya Yawe bayini babotoli tango ayoka kete sanduku ya Yawe bayini babotoli donc Eli afandaki na kiti al akoyi na sima abuka na kingo ebuka ne pe akufa parce que azalaki moto ya kilo azalaki 98 ans. Mena tango asala ndengwana akumi na mwasi ya Pinehas azalaki na zembe pene ya kobuta alobi nini ti vraiment kona na bitumba moto moko atikali te ba mususu ba panzani ba mingi babumi bango et puis mobale na yo akufi déjà et puis bokilu na yo kaka sika sekoyo awute kokufa. Alors mwasi ya Pinehas azalaki na zembe tango yoke ndengwana agunza meboye al mwana bimi sikoyo azu vertige lukula mutu alingia kufa balobite tiko kimate obote deja mwana mobali tango atale mwana abengi mwana wana kombo Ikabodi
ikabodi elakisi nini lokumu esili na kati na Israel parce que bazalaki bato moko ya réputé Eli ye numéro 1 na place ya tata Nzambe bana na banganga Nzambe et puis mbuka wana donc siège international ya bana Israel ndenge tozali nkamba Yerusalem ya sika basi ya Pinehas na ba Eli ndenge tozaba mama na biso ndenge tozana bango ba Pinehas na Ofini bazalaki ndenge lokula batata na biso tozali donc moi ça lobete lokumu esili tofande na mabele si le pe yoka na kalisusu tekino Yerusalem ya sika emona naka lokumu ya sile silaki na tina nini na mabe ya bana ya Eli batata na ba mama biso bilenge biso batata pe ba mama malamu to meka kote ya bana parce ndenge balobi kuna na Bible te ya mwana na ndenge kokina ekutambola parce que na Mateyo wana soki deja mesene yango tia kokola kotika akobosa na yango te nzete tango ezana moke nde tango wana basembola ka nzete mais biso baboti topesi bana na biso laisser aller et puis biso bana peto koti bizale mususu oyo esengeli te totiki makambo ya baboti ale tolande makambo ya mususu donc tobosani bonkoko tokumi vraiment oza kobenga tata na yo lokola camarade mama na lokola camarade biloko wana Nzambe azali kosepela te Eli azalaki na problème moko te mais akufaki na mabeya bana na epona nini azalaki koloba te biso mingi pe baboti okomona tango mwana azali komemio ba markete aza kosala boy donc moyo oloba ezate nzoka nde ozali kobuma alors na place wana Eli na bana ne bakufaki mokolo moko bambuta balobaka lisese moko sinda yebenga c'est-à-dire ravin tango mbule za kobeta mabele za kubukana eza mabele za kokita kuna bosoke sobe zali pene na ravin tango ebukani na mabele na matiti ekei donc biso soke tokebite na bena bana biso kokufa papa Fumolongo dengenda kunti masalaka livre moko babengi yango mateya papa Fumolongo na ba mama na kasi mingi toyebi mokanda wana alors mama na tata boteya mwana tango azali nano soki boza ko laisser aller na bana na bino tango bazali kokufa na miso Nzambe baza kofunda bino eza faute na ngaite tata lobakele eloko moko te mais soki tata aza ko blâmer bana koteya bana mwana kufi na miso Nzambe ke ko loba lokuta e ko simba te papa Fumolongo alobaki ete na tango tata Nzambe amoni te mwana chaque fois bato balingi bakota aza kofunda nalingi na kota te faute na ngaite faute tata na mama ale tata Nzambe tango mona ndenge wanele atindi mutu angelu al okomona kaka abeteli bako niyo kasuye o akwei mutu akufi nzoka nde Nzambe ikozwa yobokenda kosamba na mwana na yo tango bokomi na miso Nzambe bakotuna yo mwana loba mwana repete ko loba soki vraiment tata pamela ka mwana na mama atelemi alobiti tata Nzambe vraiment na sumuka ka mingi pona mwana oyo mwana kozwa rezo te mais soki mwana lobete ezali faute na ngai te naza na tata na ngai na mama na ngai me balobaka eloko moko te soki bapamela ka ngai mbele mwana sala ngo ezali te tango mwana kozwa rezo ale mwana kote na ye yo mama na tatele kenda kozwa esika ya mwana nde mwa moke papa pesi biso toloba na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci papa pasteur on fanda. Excusez papa. Bambisi wana bana ya Eli babandaki kozwa ko bapesa papa nani papa bambisi oyo bana Eli bazalaki kozwa kaka ndenge toyaka na nkamba tozali komema makabo pona kolesa Yerusalem bambisi wana bana ya Eli soki bazwi batumbisi bapesi ndenge tokolobaka na bashiri na bango balia malamu ti suka oui papa ndenge kosala ekobo etikalaki ekomaki eloko pamba donc ekomaki lokola mutu aza kosala na ekobo me botikili kaka ndenge wana bokopekisa ye te boyebi te ke ezali mobeko elateli ya bamama wana bajeune fille ndenge babandaki koya elateli mabe bokolimisa biso na ndenge tokotambolaka tokosala mpe baobservation wana mikolo esalami mingi na bana na biso ya jeteki na bana na biso ya bakoreki
ya basi surtout na elateli ya bajipe tala ndenge bana ya kala babanda kolata ba mama ya kala babanda kolatela ndenge nini bajipe na bango bana jitiki na koriki sikoyo jipe ekomi kolatela ti kino na tolo o biloko ndenge wana yango ezokosalaka ete na muke muke tata nzambe aza kosilika kasi bapapa balobi na mbala oyo etumbu ekoya epai na baboti te etumbu ekoya epai ya bino bana oyo biso bana oyo tozali koyoka te ya biso bana oyo tozali koyoka te biso mpe bateyi tolemba te na koteya surtout na biso baresponsable ba mouvement elatele ba uniforme na biso ndenge ezalaki na mikolo eleki basurveillant babongolaki baplise na bajipe na bango bakolo bapamelaki likambo wana mpe likambo yango si ebongaki etikali na biso bamouvement mosusu notamment sikoyo jeteki na koreki ya bamama jipe kokomisa ntina ntolo or ke bapapa batikaki ndenge wana te makambo nyonso wana yango epesaka kanda na tata nzambe eza kaka na biso bana banganga nzambe te kasi na lungomba mobimba bachef ndenge toza koteya merci papa surtout yeluselemi yo ozosala no ndenge wana yeluselemi kotikala papa balobi yango libela ekokende te zela nanu papa sikoyo babotolaki sanduku ya yawe ekendaki libela bie ezongaki papa ntango ekendaki libela efandaki na bandako mokili ya bafilisti ya 7 mois aloba yango batikalaki 7 mois papa ngeta 7 mois ntango batikalaki baisraelite bamoni ete totikali maboko pamba nde na ntango wana mpe mbuka silo vraiment esilaki libela ebebaka alo ntango bafilisti ntango sanduku ekei kuna bamalade ekoti kuna nzambe apesi bango bamalade bato bazali kokufa nde beye kozongisa sanduku mekendaki na mbuka mosusu bango te babotolaki yango na makasi epesi bango liwa bamalade na ndenge na ndenge tozongisa eloko ya bato me sikoyo na papa Simon Kimbangu ekokende te efandi kaka awa yo moto okoluka kosala yango mabe yo moto okobela yo moko okokufa batata bayebisi biso ndengo de tomeka na biso te oyo toza komeka kotuna tata Mfuma Mbanza papa Dialungana pesa kombo ya mwana oyo akoyingela yo poza no mayele te kotanga te bisi olembi engwana te merci beaucoup pasteur merci papa place wana makabo bazalaki kotumba bambisi wana na ntango wana mpona kolimbisa masumu ifo makabo donc biloko wana yango nde bazalaki kosabote oyo biloko ya mosantu lokola lelo eza kosalama eke mbongo eza koya mpona botongi Yelusalemi biso tokotisa yango na banzela mosusu nzoka nde ezali koya mpona botongi Yelusalemi biloko ya kolia oyo ezali ya Yelusalemi biso mpe tozokufa nzala me komisa nanu ye moko tata molimo osali soko kokabela yo akabeli yo kasi na nzela otikitiki nanu na bolingo na yo manso wana merci papa toke mosika 17h kasi eza mateyi tozali kozwa ndenge tata molimo osanto abongisili biso batata paster topesi bino nzela bino misato bobongisa na kombo na tata na mwana mpe limusantu merci nkolo na kopesa biso liloba ngonga esi ekibi musika ndenge tata asili koloba tokobakisaka liloba moko mibale liloba tokobakisa na liteyi oyo tata apesaki biso touti kotanga awa eloko ezali kosengama na biso bana banganga nzambe mpe biso bandimi banso ete morale
morale. Obori ke na kati na bana ya immoralité ezalaki makasi bizaleli mabe. Donc baza ko senga biso morale. To longo la hypocrisie. To la kisa solo ete tozali bana banganga nzambe. Babate nzambe alobi bozala ba santu lokola ngai tata na bino nazali mo santu. Lévitique chapitre 19 verset 1 à 2. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. To longolande hypocrisie. Soki to todisami na hypocrisie, to kolonga te na musala oyo tozali kosala. Biso bana banganga nzambe. Yangwana toyebi ke nzambe musala tozali kosala eza ya pamba te batata ba mama. Nkolo Yesu alobaki ete oyo akobungisa molimo na ye mpo na ntila na ngai akozwa yango lisusu. Mais kasi oyo azali koluka kobatela molimo na ye akobungisa yango libela. Matthieu chapitre 16 verset 25. To batela milimu na biso te beto pesa milimu na biso mbeka epai na tata nzambe to longola hypocrisie. Na Exode batangela biso na 20 verset 6 balobi nakoba oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nakopambola bango ti na 1000e génération. Donc biso to sepela lokola to sito popobi moke na mabondele ya batata na biso biso to tambola malamu po ete bana oyo biso pe to kobota to ko tambola malamu. Nkolo Yesu azalaki mwana epa ya tata na ye pe epa ya mama Marie. Ayaki na mokili alobi ayaki kosala volonté ya tata na ye. Eloko tozala biso toza kobundela awa lelo faire la volonté de Dieu. Tosala mokano na tata nzambe. Yango nde ezali episo pesa biso pasi. Kosala mokano na tata nzambe. Tolobi Matthieu chapitre 29 verset Matthieu chapitre 26 verset 39. Nkolo Yesu ake kobondela na jardin na Gethsemane ntango mpasi eyaki nde abimisaki liloba wana ete tata sunga soki okolongola nga mpasi oyo me kasi ezala mokano na nga te ezala mokano na yo. Ndenge wana batata mama ata pasi ezalaki mingi nkolo akangamaki kosala mosala tata na ye. Lelo le 15 maye masalamaki ndenge totangi na badiscours tokozongela te ngongo ezali te. Maye masalamaki na nzoto ya papa diangenda kuna na maluku. Makila ebibaki ayebaki ke place za kokende kokufa mais bon moina ye mobimba banda 52 ti akende kosala accident en 58 ti atika kibiso na 92 liloba cheval de bataille na ye zalaki faire la volonté de son père. Abi même na komela café na kozela papa pesa ngai ndingisa. Yango na batata ba mama to kangama na likamwana yango eza fongolo ya kobika na biso ezali fongolo ya lobiko eza fongolo ya elonga na biso soki to kokangama na liloba wana ete to sala kaka mokano ya tata soki to kosala kaka mokano ya tata ya solo to kobika nkolo esakende kobondela mais kuna soki to tangi bokomona ke ba potre balalaki pongi ma lobi bo bondela. Biso mpe papa biage d'enfant likamuno se kweya akende akatsaki Brazzaville na Kinshasa bibubu akende kosambela lo sambo baza kosenga biso lo sambo pamba te tozala makasi nzoto eza faible mais molimo na biso eza makasi mais pote to longisa yango esengeli tosambela ka makasi boso tosambeli makasi te tokozala entraîner tokolimwa pembeni na bapesamelaki biso. Hébreux chapitre 2 verset 1. Ete soki boko kangama na likambo yote boko pengo boko koma musika yelu selemi to yoke lo na matoi mais tozali komona ndenge wana te tozali komona bilombe lelo tozali komona bilombe na ba réseaux sociaux. Est-ce que mission wana ozali ko défendre l'église na kofinga yozwa ki bopana qui t'a confié cette mission? Mission oyo yozali ko kofinga na kati la réseaux sociaux tozo défendre lingoma mission na ozwa ki bopana na pesa que mission. Batata ba mama likambo tosala ngo ezali pasi tosala volonté ya tata papa diage la salaki volonté ya tata
akedeki na batata na biso na nzela toyebi ke bakufaki mais lokola bamipesaki mpo na mosala na nzambe asekwisaki bango ndenge nkolo yesu asekwaki asekwisaki bango na ye moko mpe lokola likambo ezali monene eza kitoko mingi soki tokomipesa na epai na nzambe tosala volonté ya tata eloko tentation moko ekokweyisa biso te tozali kokweya na makambo nyonso tata okotala awa tosala jalousie tozosala makambo na nko tozosala mutu makasi tozosala orgueil biloko nyonso eza na mposa na biso eza na mposa tata te mais mposa tata ezali eke tozala bandimi ya solo mpo te topamwa lelo lobi bilibela na nkombo na tata na mwana tata molimo santo nkolo na telemi wana mpo nango. Merci pesa na baninga. Na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo santo, merci nkolo mpona maloba. Ya solo kosala mokano mwa tata yango nde epesaka lipamboli yango epesaka mpe ntomwa okoki kotomwama te soki ozali kosala mokano ya tata te ozali kotosa te moto oyo atosaka te moto asalaka mokano na tata te aza moto na lolendo na nzela na lolendo okoki kotombwama te mpe okoki kozwa mpe lipamboli te. Nkolo Yesu asalaki mokano ya tata na ye te kino liwa ya soni na kati na ekulusu atosaki mpe atombwamaki alobaki ete molimo mosantu akoya akoloba lokola ye moko te akokamata makambo manso mazali kati na ngai akotosa yango mpe akolakisa bino mayema azali koya. Tata Simon Kimbangu ntoma sikisiki ya nkolo na biso Yesu Kristo atosaki te kino liwa le même vendredi à 15h liwa ya prisonnier na Lubumbashi kotosa te kino na suka mokili mobimba sasa ye mpe bazali koluka esika ye azali awa na nkamba Yerusalem. Lelo le 15 novembre na biso nyonso to bana ya banganga nzambe ba jeune biso nyonso to bakimangiste à travers le monde entier et les non kimbangistes il faut toyeba ete il faut totos papa diangenda tango ya ayokaki mbela ete ya kokena kosala mobemo pe ya kokufa na nzela malgré ezalaki sombre. Vous vous imaginez nde likambo wana esalamaka na Getsemane motoki oyo ezali kobongwa na makila na kati ya chemise na ye seke likambo yango ezali kama kosakana te ezali kamoko ya pasi kasi atosaki ti ndenge pa Pasteur Kabemba alobi ti kino na 1992 tout est soumission, tout est obéissance. Soki biso nyonso to na kati ya lingomba tokamata likambo ya soumission ya obéissance nde ekopesa biso lokumu tokotombwama. Mokolo mwa lelo lingomba papa Dialunga na Kiangani atiki yango na motu ya lingomba tata Simon Kimbangu Kiangani. Est-ce que tozali kotosa? Soki ozali kotosa te kotombwama te, soki ozali kotosa te mpe kozali pamboli te. Oyo ya kozanga kotosa, le contraire ya kozanga kotosa c'est eza lolendo. Lolendo etomolaka motu te. Batata ba mama tosima likambo wana. Tokokamata bobele juste un exemple. Ndenge nkolo asili kolobela biso zuwa ya mondele bituboye banikala batata ba mama alobi yango na kati introduction na ye mais nakokena pas très loin dans l'histoire mais en 1894 pasteur ya Ngomelu Tete révérend Cameroun bref alalaki awa na nkamba na ndako na koko kidzemo tango ya alali na nkamba a dû la même vision que Jacob na Bethel anciennement Luz nde a dû qui vision ya échelle
échelle euti na likolo ti ekiti na sa azali komona banjelo bazali komata mpe kokita mpe nkolo na likolo. Nzambe alobi nde nazali nzambe ya tata na yo Abraham, ya tata na yo Isaac. Nakopesa yo mokili oyo yo ozali. Déjà ya kala mpe ya sika ndenge papa Wumba alobi. Kuna déjà Jacob na esika wana asimaki ndaya alobi soko nzambe abateli ngai na kokenda mpe na kozonga yo kozala mpe nzambe na ngai. Bajeune batata bamama bana banganga nzambe il faut yeba liboso nzambe ya tata na yo, il faut yeba mboka ya nzambe ya tata na yo, il faut yeba bilaka nzambe apesaki na tata na yo nde okotosa mpe okosalela yango. C'est très important. Il faut yeba nzambe ya tata na yo, nzambe ya tata na yo, nzambe ya nkoko na yo, yende nzambe na yo yo kotosa mpe okosalela. Sinon te ezali bisalela. Faut yeba nzambe ya tata na yo. Ndenge bana en Israël. Nzambe alobi. Asalaki toujours koloba. Même na Moïse alobi. Je suis le Dieu de ton père Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nzambe asalaki toujours pour rappeler histoire et bon koko fondation esika yo utaki. Asalaka yango mpe azali kosala ngo na mokolo malelo. Cameroun en ce qui concerne Nabiso, amoni échelle awa nankam, amoni ke nzambe esika ya Yerusalem basike ezali awa. Nde déjà en 1894, 94 a confirmé que les Kamo biso tozali koloka depuis 13e siècle ezali awa nankamba Yerusalem. Nde esika nzambe akotonga mokili ya sika. Nde nzambe akoya kosangisa mabota manso awa. Nde bokonzi nyonso to nde ezali awa. Cameroun akomaka yango na kati na buku mpe Cameroun tango ya amoni azwi confirmation wana bayebaki makambo nyonso ekosalama batata bamama. Et tango Léopold II, parce que Léopold II akomaki roi des Belges en 1865. 1865, le 17 décembre exactement, Mokoloya montaki na trône ya Belgique. Asalisi ba réunion noki ake na conférence géographique internationale. Te poto kamata histoire molaite, enfin yempe aye kokoma nesika ba rapport à Stanley, ba rapport ya ba Cameroun, ba rapport wana Mondele était déjà au courant ya makambo ya nkambo biso tovani. Nous devons prendre ça avec le plus grand sérieux. Ndenge ya salaki makambo na ye tokena na histoire molaite et puis finalement nene yaki kosalema. Le 15 novembre lelo ezali mokolo moko monene parce qu'en 1908 déjà de mokolo lelo et basalaki yango ekomaki la colonie du Congo belge en 1908 le 15 novembre entrée en vigueur ya charte coloniale belge. Nene bango basalaki na mposa kosala na mokilo parce que basalaki déjà na rapport que mboka oyo ezali mboka na nzambe nde Yerusalem na sike kotongama bayebaki bokonzi na nzambe zuwa bayebaki yango. Mais pour nani basalaki toujours na mposa ya mboka oyo bazwa yango en 1908 et en 1958 papa Diangue na yeko sopa makila ne 50 ans après exactement batata ba maman likambo yo nzambe apesi na biso ndenge tolani yango na message ne moko eza ya biso libela mais toyeba ko batela yango lokola like parce que notre avenir na lobaka toujours. Papa Simon Kimbango qui a gagné la dernière chance de l'homme noir. Na blagakate et ezali na ba fondation ya makasi ezali ko soutenir yango. Pour terminer batata ba maman ba jeune bana banganga nzambe. Kamata exemple oyo. Omoni Ruth a balaki l'homme le plus riche de Bethléem, Boz, parce que atosaki consigne ya Noémie. Alobi na kosala exactement ndenge yo lobelinga. Et c'est comme cela qu'elle a pu, aki Moabite, elle a pu épouser Boz, l'homme le plus riche de Bethléem. Et puis finalement baboti Obed. Bayeko bota Jessé, bayeko bota roi David.
na kati na destinée wana te babengaka Jésus fils de David pour atosaki consigne otali wana c'est un bon exemple biso nyonso tosoko totosi consigne ya oyo azali motu tokozwa makambo oyo ekozala lokumu Ruth akoma na lokumu na mokili parce que atosaki consigne ya Noémie. Un autre par exemple tel RSK batata wa maman mais un mauvais oya malamu yango na to lakisi bino mais oya mabe ezali nini ya mabe ezali Saoul atosaki consigne ya Samuel te yango na ekomaki bokonzi nyonso tu esilaki atosa asalaki volonté ya bato olia asala volonté ya Nzambe omoni lelo soki biso tokomi na badissidence même depuis papa Diangene parce que bazali kosala korespecte consigne ya oyo azali na epakwa te na ebonga te ti na mokolo malelo tosala volonté ya tata Simon Kimbangu Kiangani po ete totombwa ba alobi na biso tozali kotonga longa mobilisation ezala générale toyoka biyokela te volonté na yende biso tokosalela na mokolo malelo mituna osalaka volonté ya nani tata mama yo moko mituna osalaka volonté ya nani Josué alobi moi et ma maison nous servirons l'Éternel yo nandako na yo osalelaka nani volonté ya nani yo osalelaka soko biso tosi consigne ya tata mokonzi ya bule tokomona mboka sika tokosepela mais soko tosi consigne na yete tosali volonté na yete ekozala na biso mpasi mais tobosana te mpasi oyo ezali koya ezali ya kozwa te ebisengo oyo ezali koya ezali ya kozanga te yo moko pona na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci papa pasteur. Papa Ndungi. Na kombo na tata na mwana pe molimo santu. Na kanisi biso banso tolandi mai papa Fumambanza apesi biso. Botosi ezali ko diminuer kati na Lingomba. E batu mingi bakoteli biso na Lingomba bazaka lukola bapakanu. Ondiri biloko yebela tena nzungu. Mepona bana ya banganga Nzambe. Ba exemple ya mabe tokolanda te. Mais ba exemple ya malamu ete biso banso tozala lukula ba mumbu ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Un esclave asala kabobele volonté ya mokonzi na ye oyo asomba ye. Un esclave, un doulos en grec, anao en hébreu. Basomba ye kosomba. Likambo wana kanisa kango butu pe moi. Kengai nazali eloko ya Monsieur Tel. Na tangu na bakoko na biso soki oyo ya somba yo akufi. Na tangu na bakoko na biso bakotuna bamumbu nyonso ya tata oyo akufi. Nani akokende na patrona ye. Bakowela batomboli misapi. Donc, oyo bakopona ke akende na patron azali mutu na isengo abandi kutu na kobina. Tino batia oyo ti bango nyonso batika na ngai moko mutu nazokende. Pona nini? Ayebi te basombanga. Doulos, muumbu, esclave, anao. Mbele biso banso awa ifutu zala bamumbu ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Tondi mabanso tozala ba anawim bamumbu. Me soki bizala libikote na Lingomba
mutu akusala ekobo sanko banga mboka oyo eskiza mboka na bisto mboka ya papa ya tata nzambe eloko tokosenga bambuta baiboza kwa encadrer bana na biso banganga nzambe bolembisa nzoto te botambula mingi boteya mingi tosunga papa Simon Kimbangu kiangani na misala mizingi ye. Eh bien, ngonga deja isili ba mama batata soki tondimi tozala ba mumbu ya papa Simon Kimbangu kiangani. Biso tangu tokendeki kotanga na faculté de théologie obligatoirement okosala déclaration okokoma dans un document kengai na kosalela tata Simon Kimbangu bomo inanga mobimba tozalaki ko signer mikanda wana kokotisa na papa Diangenda ezalaki ko yana mozole yo mutu malamu atana mukili oyo bamoni yo na lokumu te mais soki olongoli sar kisimo nzoto oyo ozala na isika ya malamu okokende kopemela na kanisa eleki malamu ke osali pona 50 ans kovanda na mokili pona 70 ans ozangeli toute la vie spirituelle olanda izaleli ya moninga te po toza différent mutu mususu amiyebi ke mayasala ate akotubela akozwa gende koze te. Donc biso bana ya banganga nzambe tomonisa exemple respect emonana na ville sainte de Nkamba, respect emonana na papa Simon Kimbangu kiangani oyo asomba biso na pasi na ye omoni baiba basali de raillement bakei kokela eloko oyo baza kolobela ete na Nkamba puissance ezali lisusu te bazosala biloko wana po bango bazangeli bazangi mayele ya kokoka basundula Yerusalemi comme cela bokokana na bango parce que bango déjà lokolo elongo na pédale. Donc ataba kusala makasi bakotunama bobimaki na lingomba pona nini kino poto zala biso banso ba chef spirituel kaka pona bongo mikasi baninga na bino mususu bandimaki kozala ba conseiller direct ya mokonzi wa bule yango kaka bolobi peke na Nkamba eloko moko ezalite bafimbo oyo bakozwa ya age na bango te bango bayebi ke soki mutu azali mwana papa Diangenda likolo ekofungwana me ngai moko na yoka kina litoyi na ngai papa Diangenda alobaki koloba teke pona zali mwana ya Simon Kimbangu lole ekofungwana te il faut na mériter. Donc bana na biso moko batata to simbana to pesa papa maboko misala mizali pembeni awa na longa boko zanga te kokotisa ata elembo na misala oyo miyi pembeni awa bolamu na biso banso baweyi bazako zela biso bato ya bomo itozako zela baibate ki bazako zela bazonga. Donc vraiment lokola tango ekimi tozalaki bien armé toloba lelo bamususu nkutu bakaye ya mibimbo babongisi minduki bien chargé mizangeli baiba kopupula yango mais kamba kikamba nzambi mutu ili moyo tsasula mutu bateye na nkolo ye moko batu ya mukili bakomeka kaka mwamuke ye moko asadapte na ritme ya likambo. Nkamba ezana nguye na ye nyonso bobele biso soki tolongola lokolo na pedale balongola lokolo na pedale na makambo manso ndenge toyoka ndamo yendi nako peze likambo gani na kosala
na yake awa pona yako teka bomo inangai te na kombo na tata na mwana pe mulimo santo. Merci papa pasteur. Boki kozonga na bino tofanda. Manso batata esi bayebisa biso. Papa de ngenda lobiete mingi turbulence à partir de l'an 2000. Talanga inayo o tobenga mwana tata Simo Kimbangu. Makambo nini à partir de l'an 2000 yo mwana papa Simo Kimbangu ezali komona. Tozali bana banganga nzambe. Tala sikoyo ndenge tokomi à partir de l'an 2000 bana oyo babotami banda l'an 2000 kino lelo yo. Matei nini tozali kopesa bango oyo tata Molimo Santo oyo kobungisa bango te tososola na esika wana tososola na esika wana ngonga si ekei tokomi na 17h30 liboso montre eza na biso awa kobima na biso tata mokonzi abula alobi ete lelo toyelaka na Yelusalemi mabondeli pe misala mabondeli yango tokotaki banda tongo toyoki mateya ya ndenge na ndenge kobima na biso tozokobima na ntina na musala botongi Yelusalemi kimbielekela nyonso toye nango malamu topesa lelo kimbielekela nyonso oyo toye nango malamu topesa honneur tokozwa kaka honneur basyrien baleki bongo mbala moko toleki na opération 3000 francs po tobongama na bimbieleke na biso toye na yango ngonga nyonso bimbielekela ekosila po tosilisa mokolo na lelo tokanga kaka na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwa pe tata Molimo Santo. Amen. Pika twakubike no moko twatonda lusia musu ye lusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela Bote batata pe ba maman bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangisto solo lokola to ebisaki bino totongwete tozali bongo na mboka nkamba Yerusalem ya sika mboke vandi tata nzambe kolo supe tata Molimo Santo lelo tozali bongo mokolo mapuso omia 15 sanza ya 11 tope Novembre mobu mankoto mibale tukumi bale na mitano nzokande lelo loyi atako ezali bongo mokolo maposo kasi toyaki ndako ya